n'a tué personne, il ne s'agit même pas de tuer. En fait, c'est un complot qui a été monté contre lui et que l'affaire est devant la justice bientôt là, et pour établir les responsabilités du commanditaire de ces coups-là montés contre lui. Il n'est pour rien. Il n'a pas, c'est pas la fille sur la vidéo qui a publié cette vidéo-là, mais c'est plutôt sa femme légitime, frappée de la jalousie, qui a publié cette image-là et en complicité avec certaines personnalités donc, de la police nationale congolaise. Donc je tiens à rappeler que c'est le colonel qui avait découvert donc la cache d'armes de Maluku, que vous voyez dans les vidéos qui circulaient 3-4 mois passés. Donc c'est bien lui. C'est cette colère-là que certaines personnes mal intentionnées, ils ont donc ils cherchent donc à tout prix à les nuire. Donc voilà, nous y reviendrons donc pour les plus amples détails sur cette question, le temps que la justice fasse son travail. Merci bien. Voilà tout, oui. Je me filme. C'est ça, lui. Voilà. Non. O filme lá na Baltão, você tem que Voilà. Bonjour la famille, bonjour la famille. Bandeko na ngai ngala za bien na mawa na nzambe. J'espère bino pe bato bozolanda nga bozali malamu. Yango wana lokumu ezonge epai ya nzambe na biso. Bandeko na ngai biso wana toye lisusu. Bandeko biso wana toye lisusu. Toye kotalisa bino. Toye kosala kaka ba analyse ya eloko oyo tosalaki deja. Bandeko toye sala analyse ya koloneli na biso oyo apasolaki mwana na biso kuna na Maluku. Yango wana bandeko toye lisusu pona tosala continuité na yango. Bandeko tozozwa kaka ba histoire na yango ezo continue oyo ezali bongo vrai. Eloko nini oyo eleki pona tomona babiloko oyo nyonso. Po bandeko na ngai biso tosoupçonaki kaka, tosoupçonaki. Or na ba soupçon oyo tosalaki ezalaki nde ya solo. Bandeko ezalaki penza ya solo. Ezalaki bongo penza mama ya bana na ye. Mama ya bana na ye. Mutu asali babiloko oyo nyonso. Mutu abalanse ye babiloko oyo nyonso. Yango na bandeko na ngai bomoni video oyo totseli bino. Batu balobi komanda Kimi te komanda Kimi na yete azana ye kaka na kati ya na Kimi te azali.
bandeko yango touta koloba na bino te kibondumba ya mwana mobali ye yo touti kotala ye na avoka na ye avoka na ye alobi ye paza na ye pe pembeni elongi pe ya soni te mwana mobali aza diferent na mwana mwasi me soki mwana mwasi alinga otya mutu na se mwana mwasi ye wana nguta ye si akimaki aza wana te mpo na nini mpo na soni bozomona babiloko yango ndenge lekaka bamama tokebako komanda akimi te komanda azali ndenge toyokaki o akimie akatisi Congo Brazzaville boyeboye komanda akatisi nde Congo Brazzaville taza na ye mwana nde mutu na miniti oyo azali kuna na Congo Brazzaville bokoyeba pe le pourquoi banani pe oyo bakatisi ye kuna na Congo Brazzaville bandeko tozali kolanda sikoyo lisolo na biso bandeko lisolo ndenge kaka toute koloba ndenge tosoupçonnaki mwasi mutu fe ya la balance babiloko wana or ezali penza mwasi ezali penza bongo ezali ya solo eloko nini oyo ekomi pai ya mwasi wana bandeko na ngai couple wana mobali wana azali marie ndenge toute koloba na ndenge ye azali militaire or abala pe mwasi na ye pe kaka bango na bango ba militaire mais mwasi na ye aza batu ya kote na rare awa bozo comprendre kote ezo bundisaka biso wana mwasi na aza mutu ya kote wana me na yebi te bandeko na ngai me na kotala ye boye na elongi eloko ezolakisaka aza mutu ya kote wana eza te ye mpenza aza différent donc mwasi aza mutu ya kote wana adefomba mosusu kofanda pe mingi na milie na biso alors bazalaki na baproblème na bango ndenge kaka balibala nyonso to ezalaka ezangaka mwa baproblème te après baye na bango koyokana na koyokana wana bayaki koyokana etake mwasi na mobali mobali atuni mwasi na ye na ndenge bayokani olingi nasalela yo nini alors mwasi lere batunaki ye olingi nasalela yo nini mwasi mbala moko alobaki na mobali lokola leki na ngai ya mobali awuti kosilisa examen na ye awuti kosilisa plutôt classe na ye azwi examen na kosepela mingi soka ye na ye awa tozalaka na ye aya na ye kosalela université na ye awa bino nyonso bandeko boyebi yango université na biso ndenge ekonzaki Afrique mobimba babandaka koya kotangela epai na biso ndenge lelo batu mingi bakoma kokima Afrique du Sud na kala l'air biso eza lisusu te batu bakomi kokende Algérie soki Algérie kokende kotangelaka kuna ezalaka nde biso donc mwasi azalaki pe kaka na image wana amoni koto oyo basakanaka te malamu leki aya kotangela awa mobali pe lokola ye moko moto asengaki mwasi nolingi nasalelo nini alobaki likambo te tokobengisa ye alors babengisa pe leki ya mwasi pe bandeko aya pe or ndenga ayaka wana bandeko bekolo wana penza nga nayebi te ya barari awa nayebi te penza balolenge na bango bandeko tokeba Bible lobi oyo abomaka na epe ye pe akufaka na epe bandeko totala colonel na biso eloko ekomeli ye bandeko na ngai ye colonel kuna akataka mwana bato biso nyonso tomoni ba image ti tala mashini kafumba kata ya munene ezokata mwana bato biso tolobaki ke
mbala mosusu toyebi te mwana na kotala boye neti aza minere me toyebi te mpona bato misusu mpe bala komona aza ne kaka elongi ya babebe me omona akokisaki 18 ya solo mwana wana aza minere bandeko mwana wana aza na 15 ans donc azokota sikoyo na 16e année bientôt kaka awa azokota me babandi lelo te na ye colonel donc colonel apasolaka ne ye kaka pasolaka ye il paraît que ye pe mutu a découvert l'embouchure ye colonel total à niveau il paraît que colonel yoka makambo na ye kaka yango wana sakanaka te kote wana seka aza na ekipe na ye mpona ndimi te mbiaka ya tata bongo atelemaka kaka mpo abataka bana mike te seka aza na ekipe mobimba oyo atindaka mpo bakenda kobatelaka ye bana ya mike toyebi makambo wana ndenge elekanaka sikoyo bandeko donc ye alingaka kaka bapai oyo etelema bapai oyo etelema mawa tro bandeko sikoyo mwana wana aza na 15 ans oyo ye azopasola bongo sans pitié oyo mwana na ye ya liboso oyo babota na rwandaise wana mwana bango ya liboso bandeko aza à peine na 12 ans donc différence kaka ya 3 ans na mwana wana ya mwasi epuis na kotala elongi ya colonel ndenge ezolakisa soki akokozala na bana misusu pembeni soki aza pe na bana misusu pembeni te bandeko na mwana liboso 12 ans seke aboti na kamwa retard to biso basi mutu tolaka na bitidi mingi ya kobota avant me bana mibali penza oyo aza na susi ya vi na ye azoluka lobilobi bana na ye baluka kwanga te bandeko ye moko azala na kapasite ya kopesa bana na ye oyo balingi bana mibali wana babota anoki te po kotala ndenge elongi na ye akozala na mwana 12 ans te fazala pa na bana bakola bandeko me totala mwana ne ya 12 ans ye kuna azopasolaka mwana bato ya 15 ans et puis mwana 15 ans aza minere yo papa vraiment na yo pe mwana oza malamu te osali fierté ya baparent na yo te bandeko tozokontinue na lisolo eye kosala leki ya mwasi aye koya leki ya mwasi ayaki bakomi pe kovanda na ye bandeko je m'excuse na melaka mwa mai bakomi pe kovanda comme d'habitude bakomi kovanda na bango ndenge bavandaka bongo ndeko wana ya mobali nzoka pasolaka mwana ya yaya na ye apasolaka ye babiloko yango kaka tozoloba bandeko bongo yo mwana lero omonaka papa na mama oloba te vraiment ke ntango biso totikalaka awa tala noko boye noko oza mabe makasi oza malamu te alors makambo wana lere siko colonel ayaki koaprendre yango talaka basoda ndenge bajisaka mpe na kisoda ndako epelaki lisusu moto alors colonel azwaki sikoyo semiki na ye wana akangisa ye na kokangisa ye ndenge akangisaka ye wana ale moto epela lisusu na kati ya ndako mwasi sikoyo azoloba malamu obimisa ye po soki kuna place awutaki baaprendre ye awa aza ya kokangama bakomonake neti tobengaki ye kaka awa mpona tosala ye babiloko wana na kobima mal vie na famille malamu obimisa ye tozongisa ye place oyo awutaki ekozala malamu mingi olia vanda na prison tozongiseka pa yo awutaki colonel talaka musoda lokola azwaki décision boyi toyoka yango biso nyonso ti moyibi bandeko alingaka te bayiba ye
po ye yango akesalaka na libanda ma permettre yango te bandeko basala yango alingi kaka te semeki na ye azalaka na prison sikoyo mwasi akomaki kosenkiete eloko nini sikoyo eyaki koleka wana mwasi wana ndenge ka bavivaka na mobali na ye foni na ye eyaki kobeba ndenge foni na ye eyaki kobeba mwasi alobi ye mobali alobi lokola naza na de fone soki mpe posibilité ya kosombela mwasi foni na r wana ezalaki te soki mpe ndenge nini bandeko na nga point d'interrogation nga na bino toyebi te ya raisonne ka na ndenge ne lokola na de fone yo lokola foni euti kobeba likambo te kasi napesa yo moko kamata foni na ye bandeko pesa mwasi na ye or abosani ke bafilimage na ye oyo ye asala na mwana wana donc asalelango na foni oyo apesaki mwasi na ye abosani na ye sans le savoir ndeko yo papa mokolo boye ofilimaka yango kaka mpona kosala nango nini oliengo to bofilme na oyo ya la fille te ya yo moko mpona osala nango nini mpo soki ovandi otalaka babiloko wana nyonso po esala yo nini na motu vraiment bandeko point d'interrogation lere basali ndenge wana ale mwasi mukolo mususu avandi kaka foni na ye avandi na ye azokota akei kokutana na babiloko nyonso tu ndenge babalansaki wana akutani nango bandeko na kokutana nango olie pa vandisa pe mwasi na ye ye mobali ne aloba pete nini te agarda na ye silence avanda na ye sikoyo ayebisi bakamarade ya mobali alobi bosola na ndeko na bino donc bakamarade penza te me bakolege ya musala bakolege ya musala bandeko ayebisi bango nazomela lisu mai bandeko ayebisi bango botala ngai problème nazali nango awa ndeko na bino banda kangisisa leki na ngai ti sikoyo leki na ngai aza kaka na boloko nazobondela ye po fami soki aprendre makambo oyo ekepesa bien te malamu tobimisa ye ata kobimisa comme ça ekosala malamu mingi tobimisa ye ata kobimisa ekozala malamu mingi bandeko tozongisa ye place oyo awutaki ke famille e aprendre yango me ndeko na bino alingi te banda soki décision alingi te me ngai awa nakanga ye ndeko na bino abimaka na mwana ya moke namona babiloko nyonso tu wana me nasala ye eloko te nasala ye eloko te nalimbisa ye tanke papa ya bana naloba pe na ye te nakipa ye te me mpona nini ye ya ndeko na ngai akangi kaka motema bandeko bacollègue de service pe balobi eza ndenge wana ya solo mpenza yo bamakambo ozoloba eza ya solo bandeko tokeba bakamaradi mosusu balaka bamale tala piège bazwileli mwasi ya bato mwasi wana betension na ye ezalaki te mpo alanse mobali na ye apiblie mobali na ye betension ezalaki yango te me obimi kaka mwasi ya zoba obimi mwasi ya esanse donc mwasi ozanga mayele botala ndenge bazwileli mwasi balobi ne biso tondimi te eloko oyo ozoloba biso tondimi te ye na ndenge tomonaka ye te tindela biso yango totala mpenza soki eza ye
yepe mwasi ne preuve wana okobomba nudité ya mobali na yo ye ndenge wana te lokola deja asepelaki te ndenge kaka mobali azosala azolingo bimisa leki na ye te azobosana ke azokotela leki ifale kamemi bakangisa ye kaka leki abeta po eloko asali na propre mwana na yo ezalaka te me ye azomona nango te ye azomona kaka kibondeko kaka nayebi te bandeko bazaleli lolenge nini mpo nayebi memi biso moko awa eza na kote mosusu tribi moko boye na kotanga na nga kombo teke ezalo alobaki na biso boye bandeko bango bazalaka meme ozobima na yaya leki oyo azalaka mpe na kati ya ndako wana soki yaya ere wana akobima neti aza na ye fatige akozwa mpe leki napesi pa mobali bima mpo na nini mbongo etikala kaka ya kati ya fami ke akende kolingelela makango moko boye libanda ye aza na posa bima nasalaka mwa loisir moko boye mbongo wana ekokende libanda batolelaka yango te nani tribi wana bozomona eza kaka na kati ya Congo bato ndambo mpe bakomprenaka si bakomprendre ko eza kote nini wana bomoni babiloko wana nyonso tu nayebi te bango bazaleli bato balolenga ndenge wana nayebi te po leki asali kabaka te na mabe bongo na mwana no ya liboso mpenza abize ye bapesi ye nani punition ye ozokotela no ye bandeko nayebi te sikoyo lokola basali bongo ale atindi mpe bafoto mpo bamona mpenza ke wi mobali na nga mpenza ye wana na action atindi nyonso bafoto bafilme wana nyonso atindi bandeko ndenge atindaki yango kaka minute ntango kaka batu wana batali c'est bien eza ye mbala moko bandeko oyebi bandeko wana bakontinue lisusu communication te na mwasine ya ndako mbala moko tout droit bapiblie yango kaka na groupe ya WhatsApp na bango ya musala na bachef bamoni yango mbala moko eyindi mpe na minute wana bandeko eyindi siko kote femme nani ye colonel alobi bapiege ye eza bapiege ye bamonte ye ku boye azwi mpe avoka na ye tolakisi bino mpe avoka na ye plito tokolakisa bino ye mpe alakisi avoka na ye alobi ke ye mpe akolandela makambo wana eza bapiege ye bapiege yo na kobima na mwana moke batindaki yo ti bozosala bafilmage wana bino moko mpenza motu bozosala bafilmage bapiege oyo na nini bamininga bapiblie yo pare kasalaka mosala na ye bien makambo nyonso tu bien lere bamatiaki ye grade wana ezalaki na bato misusu oyo basepelaki te lere bamatiaki ye grade yango wana bamoni basala ye mpe kaka lolenge wana bandeko na ngai kote mpe ya famille ya mwasi ya famille ya mwana wana bandeko aza orphelin de père lere baboti ye kaka papa na ye ayaki kokufa alors mama kaka moto abokoli ye na koko tanto pa mama tanto pa koko kaka ndenge wana bandeko me yango wana ezotinda te ke yo mwana osalaka mpe babetise wana mpo na pauvreté mpo na pasi yo salaka babiloko ya bongo non bandeko eza na bano bazoteka bapondu donc bandunda bamai na mutu bazosala yango mpo na bavivre na bango olie basala buzoba bazali soki bana bongo bazali bandeko
pourquoi pas ye akokaki mpe kosala yango wana ezali raison te. Me bamikolo mpe botika mpona pasi mutu nyonso te mutu akokaka mpe sani na mutu mpona excès ya pasi na kati ya mboka. Bino sikoyo bato boza na kama baposibilité wana ya kosimbaka mwa disi ale boniongaka baoyo bazozala na baposibilité wana te ava bopesa bango ezokoma na bakondisio moko boye soki ya bandenge nini. Vraiment sali pasi mpe mawa. Mwana wana siko ndenga monaki kaka babalanse kaka baimage wana nyonso esalaki ye somo. Akimi pa na bango. Akimi pa na bango. Bapara na ye mpe l'air baremarke siko eloko wana babandi kolukisa ye baluki ye ti baye kozwa ye. Ndenge bazwaki ye wana bandeko na miniti oyo bakatisi ye na ngambo ya Braza. Aza kuna siko na Braza. Bandeko boyebi tina oyo bakatisi ye na ngambo ya Braza po mwana akoyoka nano soni na milie oyo ya vandi. Dans l'entretemps pe mwasi ya colonel oyo ye moko alakisi buzoba na ye amoni sikoyo ke bato ya mosala ya mobali na nga balingaki mobali na nga te tala ndenge basali ekomi trop tard. Me ye ne bandeli ayebaki yango te. Amona ye kaka bato wana baalaki bandeko mpona mobali. Amoni sikoyo ke baalaki bandeko te baalaki binemi. Me ya moni buzoba ne oyo asali te abandi kaka kokanela mwana bato. Alobi soki babiloko nyonso ekomi na niveau oyo ekomi eza pona mwana wana. Du fa lukisisa mwana wana. Siko yango wana pe famille ekimisisi mwana wana na ngambo pona ba protéger ye pona mwana wana mukili ekoma makambo ebele akolukisisa ye na façon nini bandeko point d'interrogation botalaka mukili o ndenge koma. Yango wana bakimisisi mwana wana. Me famille elobi ekotika pe te. Lere moni ba image wana nyonso elobi pe ekotika te. Batali ndenge babandaki kopanza mwana na bango neti makayabu na mo ye kauka. Na mbinga ya tata boye tala mbinga ya machine. Bango pe balobi non. Bajara kopasulo yango te. Biso pe photo porter plainte po ye mbinga ya tata boye marié oyo aza mineur ekoki kosalama te. Famille pe lisusu e porter pe plainte na tour na bango. Dans l'entretemps bandeko na ngai famille porter pe plainte na tour na bango. Donc pitupare na pitupare. Mobali pe bapesi ye suspension bandeko. Suspension wana oliezala kaka normal indéterminé. Bandeko eloko batie indéterminé. Tuko mekoki pe kokoma ya libela. Soki a se défendre malamu te na indéterminé wana ekoki pe kokoma ya libela. Point d'interrogation bandeko nanga. Siko yo mwasi. Omoni siko babiloko oluki. Omoni babiloko oluki na cadre ya jalousie na cadre ya boye boye. Mubali balongoli ye musala. Vi na bino nyonso ekomi par terre. Boko vivre sikoyo lolenge nini. Boko vivre lolenge nini. Na ba comportement ya boye. Yango wana er moko tango to sala ka makambo. Ezala mwasi, ezala mubali. Tala pe avantage na yango. Tala pe na désavantage na yango. To sala kaka makambo bisalela te. Quand même mobali no azana raison pour leki na yo asala quand même prison. Eloko oyo asali ezalaka te. Depuis commandant na biso. Yeba yango ke soki yo bomaka nepe. Yo pe un jour bako boma yo nepe. Tango yo kuno banda mwana batu kan. Po balobi yongu tumuto découvraka l'embouchure. Tango yo kuno zo pasola nzela ezalaki nango zamba yo zo pasole pe sa trace batu bakoma koleka. Ya yo pe kuna na ndako bazo pasola kango ti.
Bozo mona ba malédiction bandeko. Nyonso tu to salaka awa efutamaka awa. Ye kuna zo sala asalaka pe comme d'habitude mwana wana balobi aza mwana ya liboso te, il paraît que côté wana ya sakanaka te, aza mobulu makasi na bana mike. Soi-disant mutu ya mibeko, mutu ya ordre, mais yo moko oza na ordre te, ozo seme ba désordre ya makasi tina kati ya famille na yo, ozo seme ba désordre tina bana mike bongo. Yo lakisaka mutakala na yo tina bana ya mike ozo seme ba désordre. Totala siko na minute oyo aza na kimia te, musala ezali te. Dans l'entretemps, côté wana pe ba porter plainte, ba makambo kaka ya ndenge na ndenge. Bozo mona ba biloko yango ndenge salamaka. Donc bandeko na ngai tokeba. Bandeko tokeba mokili eza mabe makasi. Mokili bandeko nyonso tosalaka o efutamaka awa. Totala mwasi oyo ndenge ba collègue ya musala na ye ndenge basali. Basepela te mobali wana ndenge azwa fonction wana, alors bazalaka jaloux envers ye, donc balukaka ye kaka malembe ti mwasi ye moka ye kofongola porte bamoni po occasion biso tokotela pe yango wana. Yango wana bandeko tokeba mwana na biso yo poza mabe mama, mwana na biso yo poza mabe makasi. Totala ngutu ndengo zoloba na yo penza na audio après avoir kolela tala ndengo zoloba eloko ngutu ezolakisake yo obandaki koleleza na ngoto mesana na yo deja soki kolela ngo po bandaki kolela na yo ya sentiment lekaki ngana yo point d'interrogation to yebite oza mwana mabe na misu bozo zo bimaneti mwana moke menzo kokola. N'est-ce pas faisait zoloba na biso l'enfant obéit, obéissez à vos parents. Bana fobo obéir. Mais ce qui to kiti kaka na se bandeko ba lobaka kaka ko obéir te. Mais tozo mona na se nango wana bazoloba na biso mwana esengeli lisusu a honorer ba parents na ye. Mais mwana oyo bandeko o tomoni a honorer te. Mwana honoré te bandeko na ngai ya honoré te. Vraiment soni nini oya yokisi na libota na ye. Soni ya ndenge nini na yokisi na libota. Bandeko na ngai. Epesi pasi pe epesi mawa. Nakomona babiloko oyo. Kobeir eza neti na lobi na mwana. Sokolelanga basani wana. Mwana pa sokoli yango. Yango wana kobeir. Mais ko honorer ba parents na yo bandeko. Tango mwana zo bima toloba na libanda. Biso ba parents tozalaka te. Lolenge mwana za ko se comporter ndenga malamu. Okomona ka bato na libanda bazoloba atuka mwana wane vraiment. Mwana moko malamu penza mwana wana vraiment bo. Donc mwana tango nyonso azozwa ba flair da libanda pa ya bato. Yango wana babengi ko honorer, aza ko honorer ba parents na ye. Mais mwana oya honorer te, kutu ayokisi ba parents soni na oya sali. Eza te ke po la pauvreté yokene ko kabaka nzoto na yo neti makayabo na mbinga ya papa ya bongo. N'est-ce pas bandeko tozo pesaka bino conseil. Ba jeune fille botika babiloko bozo zalaka nango. Avant mariage nzela bafongoli ozwi ba mesure ya ndenge na ndenge. Mukolo ezozala ke yo ozolinga obala bandeko
ne mashini wana ya munene wana ya lolenge wana onga na mona ki bandeko sikoyo ozwa pe ya mezira bongo ya mkambinga na ndenge wana ya nzete ya bongo sikoyo soko okezwa ya nzete ya mukie o ndeko moka bandako loba vie kingandi ya yepe na soko kosoli kaka boyeke libanda sikoyo soko kwoi na o ya bongo omoni teke fina yo mobimba ekomi mystique po yo so mesana ba wana ekanga ko matoi oke kokweya sikoyo na oyo eza mwede wana ekosimba su te me soko bandela kino bandeko na oyo ya moke boyokaka te le balobaka eza kobendana mpe eza kokangama eza kobendana ndenge banzambe asalelanga ebendanaka nango mpe ekangamaka nango bandeko mashini no ekomesana na yango na moke wana po yango moto efungoli yango du ekomesana na mesure wana ekefungwamela bandeko na mesure wana okozala na problemi te ya koyeba ngo keza mukie okozala na problemi wana te pamba te ekefungwamela na mesure wana bandeko metango yo okezwa neni chaussure toloba ya 44 sikoyo mukolo oyo akobala yo okezwa ya 38 okezwa ya 42 okomi na problème na kati ya vie problème na kati ya ndako bandeko tokeba totalaka pe danger oyo ezali koya na nsima mwasi oyo antuka obeti mabe wana ezalaki nzela te po yo lukelela solution ya babiloko oluki tala sikoyo totala bandeko famille mobimba mutu donc esili valeur na comportement oyo famille mobimba bandeko mutu esili valeur pe na mobali ya perdre mosala na ye botala niveau wana oyo azalaki nango aza likili te niveau wana bozalaka na bakamwa bavantage ya baprime ya basalaire pe ya kamwa likolo ekei kaka boye bozomona te moye te dans l'entretemps pe komanda il faut balanda yo normalement penza yo pe ozo mérité osala pe prison po parce que o violé yo pe ozo mérité prison bomoni babiloko ezobebisa bamboka na biso yango oyo tango mutu aza na ye chef moko boye aza na ye kobebisa azosala n'importe quoi po nini ayebi azali chef na likambo moko boye non bandeko mutu moko te azalaka likolo ya balua lua etelemelaka mutu nyonso oyo abize ngai nakosepela lua etelemela yo nakosepela makasi bandeko lua etelemela yo ezali très important nakosepela makasi lua etelemela yo bandeko ezali très important parce que o abusé eza bien te comportement wana potango beti ekepesa pe o batikali ekepesa bango pe mayele ndeko boya mekaka azwaki problème ndeko boya mekaka azwaka problème tika biso totika po biso pe tokoya kozwa problème comme c'est que bandozala malamu mingi mutu nyonso akokoma kobanga na kosala mabe po ayebi soki nasali mabe ekezala problème mpo na ngai parce que mboka ezobebela na bakomportement ya boye mutu azosala babiloko moko oyo esengeli tasala mpo na nini aza komimona kaka ye chef non du tobanda nano na kokanga bachef yango comme c'est que bandosala malamu mingi e baosala très bien mutu nyonso tu aokoma na bafrein na vie bapapa na bamama tolengela bamabala na biso eza très important tolengela yango toyeba
mobali oyo azolinga kaka bimaka libanda. Pourquoi? Toyeba ndenge nini mba mususu na yeba ndenge nini nakoki kokamwa kosukisa ye. Mwasi mobali pe na kote na ye, mwasi oyo lolenge boye, nameka komekola na yeba ndenge nini nakoki kosukisa ye, ndenge nini mba mususu nakoki komemaka ye na niveau oyo ye alingelelaka. Po mutu nyonso te mutu azwaka esengo mbala moko. Ba organisme na organisme ezalaka na lolenge nango bandeko. Donc ezaleli ndenge wana. Mwasi meka kosala effort. Oyeba mobali no koleka, oyeba na kosepelisa ye, mobali pe meka na kosala effort, oyeba mwasi no koleka, oyeba na kosepelisa ye. Mena nyonso wana bandeko, eza ba biloko moko ndenge tozoloba kaka, eza esengo toboyi te. Nzambe mutu asala ngo po biso pe batu tozala na esengo, eza mabe te. Me toyeba pe ba biloko wana soki to se donne nango kaka soki bandenge nini etindaka na babuzoba moko boye. Donc oto yoka kake tout excès nuit. Bandeko tout excès nuit. Fo ezalaka na ba limite na yango bandeko po epesaka buzoba na mutu nazo yebisa bino ba futilité na ndenga kosakana te. Okomona tata amikori mais buzoba na buzoba pona nini amipesi kaka na biloko wana, c'est pas bien. Ndenge komanda oya sali tata sakola deja me azolanda mwana pona nini amipesaki na bisengo wana. Azoyeba teke enjuka koko bendela ngai boye oyo pe nazosala oyo aza pe mwana na ngai, oyo nazolakisa banzete nango ya minene aza mwana tika na bomba ngo ndenge ngutu bazosololela bamesana penza bamaster ti bamaster penza. Donc na bana lelo bakoma ndenge ti azomona ne mutakala ya mokolo ya ndenge wana ezolobele ngutu eloko te, ezosala nango ye pe kaka bie. En tout cas bandeko tokeba totalaka nyonso tozosala efutamaka awa. Komanda azokata mwana muke ye pe kuna bandeko bazokatela ye pe mwana na ye. Me totala oya ye ndenga telemeli yango. Me ya muninga amoni yango eza nango normal. Mama oyo wuti kosala mwasi ya komanda ete ya yo. Mbala sima ete ya yo libala oyo. Ekozala lisusu na ndenge sengeli. Komanda yebike ba nui oyo nyonso na zuna miniti o mwasi nanga mutu a kreye yango. Akozala sune sengo ya mwasi yango. Totala diable ndenga koti na ye apanzi na ye penza libota. No kwa ye alalaka na ye mwana. Donc diable panzi libota na ba position nyonso tuna ndenge ya kosakana te. Tango pe tozolo baboya na bunzambe po bunzambe pesaka kimia diable akokota na ba niveau boyete apanza libota bozo linga pe koyate. Bandeko na ngai. J'espère boyoki nyonso o tozalaki nango tozo continuer kaka tozo continuer na biso kako si longtemps yango ezo continuer biso pe kaka toko continuer po tozo betaka sete pona batu ba éviter quand même mabe ko sila kana ngote na mokili aussi longtemps ba mo wana existe ka ba mabe ko sila te mais quand même tozo beta sete quand même et doser bandeko na ngai bandeko pona lelo to sukisi na biso awa. J'espère to continue yango mbala mususu bandeko to milengela ba vi na biso vi balengela ka yango neti olo. Donc c'est comme ça tout ya kape bana na biso malamu tout ya kabango et puis ba o basambela ka to tshaka pe bana na biso na ba prière ezaka très important. Mais malgré ça toyeba ki pari ya mutu ezali pari pe ya nzambe ezali po biso ba africain to sakanaka te.
biso baafrika ezala part ya nani ezala part ya nzambe te tolingi kaka kobwakela nzambe makambo kaka tobwakela kaka nzambe yo soko ozwi pilipili notie na biloko olobi eswa yo te keswa yo mpo nzambe asala baprincipe na kati ya mokili oyo eza na baprincipe obie mwana alingi kozika yo koloba na prie mwana nanga zika te ubie na kima pa paster te okosote mbala moko te oke koampeshe mwana zika te si mokoloba Dieu merci ozomona osali pari ya yo mutu donc c'est comme ça eza na biloko mosusu bandeko ezaka ya nzambe te eza ni ya biso bandeko soki nazo continue koloba bando senga kaka nalobaka na suki bandeko na ngai nzambe apambola biso nyonso merci na biso nyonso toza na kati ya ligne merci mpo na soutien na bino nzambe na ngai aleka na kopambola bino. Il n'a tué personne, il ne s'agit même pas de tuer. En fait, c'est un complot qui a été monté contre lui et que l'affaire est devant la justice bientôt là et pour établir les responsabilités du commanditaire de ces coups-là montés contre lui. Il n'est pour rien. Il n'a pas... c'est pas la fille sur la vidéo qui a publié cette vidéo-là, mais c'est plutôt sa femme légitime, frappée de la jalousie, qui a publié cette image-là et en complicité avec certaines personnalités donc, de la police nationale congolaise. Donc je tiens à rappeler que c'est le colonel qui avait découvert donc la cache d'armes de Maluku, que vous voyez dans les vidéos qui circulaient 3-4 mois passés, donc c'est bien lui. C'est cette colère-là que certaines personnes mal intentionnées, ils ont donc ils cherchent donc à tout prix à les nuire. Donc voilà, nous y reviendrons donc pour les plus amples détails sur cette question, le temps que la justice fasse son travail. Merci bien. Mwana oyo toza mbongo na ngai bele papa o afutanga mbongo ndakuta ona ebisaki no filme voilà tout oui je me filme salut voilà filming on about voilà.